Dans un plateau A pour bêta ma solo et miel de son. C'est-à-dire que miel de son Azara déjà musicien. Azara déjà musicien, il n'y a pas Igo de la Forêt. Abeta déjà musique. C'est-à-dire qu'il y a Rateka qui n'est pas Igo de la Forêt, pour former, ça la beauté. Miel de son, il fit chez Venabiso Alempela, chef d'orchestre déjà à l'époque. Azala pas fait Asala ba chant na capacité. Micro ba héritier watana bébé ba télé. Non, autant il a pas exagéré. C'est-à-dire frère na. Nazo solo makambu ya miel de son ya zambora misara. C'est-à-dire que anti-poison de la musique congolaise. Toujours beta ma solo ya ba exagéré. Toujours beta ma solo. Problème est que c'est pas c'était parce que miel de son qui parani marama batute au moni miel de son za limbora misara. Batu yozo tanga ba kombo nande bango batanga komba miel na TV. Miel de son tanga ne komba batute. Non, biso to ba suivi cet hein. To ça ba suivi cet que muninga lamba ki soso biso pe nanda kuna biso photo lamba soso po bango ba lamba ki soso ti. To lamba pe matembele mo ba kalingi bat makaya bubani to lepe bio. C'est-à-dire que acoustique batu ba beta ba acoustique eza ba vina biso ba jibem piano na ba al de la Gombe. Acoustique ya te ke zo beta acoustique na kata palin batu bazate me oyo kama boko mo ebeti na sima. Pa! Ti yango acoustique ti. Acoustique ça qui est tout le monde ba papa ba beta ba acoustique ala ta pantalon mo ya bleu ciel donc ala ti body ya pembe ya kingo fe au senti que papa bazo yemba acoustique. Ma référence est Tivina Yembela o, ma référence est Tivina Yembela o. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Yembela o. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Yembela o. Yo. Ma référence. Ma référence, ma référence TV. Référence oh, et ma référence oh, il est ma référence oh TV, ma référence oh TV, ma référence oh TV. Kenga malo fe kao ngoya. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtare da we. Betty dit t'appelle Ipoto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi babangi na munu, bandeko na ngai bankana, s'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana, obeta kaka ma référence TV. Tala, zwali sapi na oyo, kaka li sapi oyo mosusu te. Esika omoni, bakomi, s'abonner. Li sapi oyo kaka. Dobika, bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te, talangonga wana ya mokelekete. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali. Kaka lisapi oyo, dobika na ngonga wana. Dobika, yango elakisi nini? Notification, ya gag, ya émission, ya télé-réalité, ya ba film. Ekobanda, oyela yolokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gag. Ma référence TV, te okata ba ngolo mponje. Ma référence TV, te esimi ba ngoma samba. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na éviter. Quand tu souhaites, mina ma référence. Quand tu souhaites, tu veux information nyoso, ba gag nyoso, ba théâtre nyoso, ba film mo bimba na yo, be émission ya paquet na ma référence TV.
Bonjour et bienvenue chers abonnés internautes. Merci Nabino tout pour service confiance, fidélité. Merci Nabino tout ma référence télévision, je suis là la vôtre au Radiman à la Cléopâtre de la presse. Je dis un grand merci à Eric Arsenal qui est là derrière la caméra. Il donne depuis quelque part Hervé le TT. Donc Yolanga Bongo vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi pas Hervé Kofon Afrique du Sud. Jo Kiakou, donc on a beau saluer des gros bisous na yo, bin tout ma référence, beau s'abonner, naza bon on a porté parole il y a 1200. Donc tout solo là na et tout pensante qui quand ndenge za Arsenal les pandi caméra papa boni. Ouais, très douce, donc c'est bon vraiment. Bonne santé, maramnion c'est kende. Marambu kitoko malgré confinement, donc pandémie onde, donc il y a qui vraiment il y a reta qui ba activité marambu tout, donc tout bandi sikonde makambu, toujours répété na résidence ya mokonzi na miel de son que je salue à passant. Donc au niveau de François, donc à Zoaki avion, à Kindaki Canada aussi ça quelques clips, il y a 10 qui n'habitent préambule. Boni place Azali, bien évolution orchestre ndé. Évolution kitoko, orchestre kitoko, donc na ebisa yo ba musicien na biso balala pongi. Donc tous là 10 qui na biso zo bima kalaté a. Donc tu moninga na kimi lo mbangu vraiment na plateau na yo pour na expliquer ka makambo ya 10 qui na biso. C'est-à-dire que ba yemba mais ba sisa ko yemba. Comment est disque? Préambule mieux que le débit. Donc préambule 10 qui na biso zo bima tout ça na ba chanson kitoko na kati, c'est-à-dire ba serre boza décidé. Banzembo to yembeli ba président Kletska be ya Corino très important que l'école temps to yembeli ba Fofo Konzi singa ya Pakibo to yembeli ba Jano Binanu Asekuya donc ser banzembo za na kati ya disque wana soko yokiango donc na pesika temps na temps ba comprendre. OK, est-ce que préambule et ko beta pour miel de son rata trop hein? Non, tu rates, non, tu bimis s'appelle le roté. C'est-à-dire tu bimis ça que l'eau comme na la plateforme et téléchargement. Donc tu tali, tu consommer, donc na golo bela ba vite pour tout ba comme beta ma solo ba vie. Donc musique ezara ba vite. Tu vas comprendre degré miel de soi qui na musique na yi. Mikolo ba vinde comme na top ba sentir que non et l'eau qui na qui na vitesse ba vinde makamyo boya ba vinde. Non, papa taboulé ya beta musique ya ba vite. Grand prêtre Lombo Makia de beta musique à vite, mais papa taboulé à beta 7 fois na Olympia. Donc 7 jours à Olympia. À beta na ba vite. Ba maman ba beti masikini ba beta ba vite. Donc ezaka clique ya makambo moko boyé lelo ba vie. Non, musique eza ba vite. Ba comprendre miel de son. C'est-à-dire que na wenge a brutaliser bango ba yebi. Ya wele la yité ke ngana za la pembe na Igo de la forêt pour na zo moto wana. Ya zaki na micro ya coin. Micro la coste ba téléma ba micro ba Serge Mabia la ba téléma yango monique a sala ba vocal na capacité ba chant a sala ba chant na capacité micro ba héritier Watanabe pe ba télé non autant il a ba exagéré c'est-à-dire nazo solo makambu ya miel de son ya zambora misara c'est-à-dire que anti poison de la musique congolaise toujours beta ma solo ya ba exagéré toujours beta ma solo s'il te plaît wana miel de son azabos na yo. Pour éclaircir le genre, miel de son Azabos na héritier Watanabe Aza collègue c'est son frère directement pas Azabos na. C'est son frère, il y a mamani. Bon, il y a papa Weranson. Oh non. Dans un plateau A pour na beta ma solo et miel de son, c'est-à-dire que miel de son Azara déjà musicien. Azara déjà musicien, ti y a pas Igo de la forêt, a beta déjà musique. C'est-à-dire qu'il y a Rateka qui est pas Igo de la forêt, mbala moko pour ba former, ba sala boité. Miel de son il fit chez Venabiso Alimpela, chef d'orchestre déjà à l'époque. Azala pas fait Nabiso Dizoïso Smalto, donc na PC Mbote Kota Zali présent Dizoïso Smalto, Bana Yolo, de Chris Rams, Boyebi idéologie, Boyebi histoire, donc miel de son Zalara déjà. Donc Nazobeta Masula ba exagéré. Qu'est-ce qui se passe? Bazan pour ça comprendre. Tant d'entendre maman Rombo ya héritier Watanabe Okomo Benga exagéré. Qu'est-ce qui se passe entre héritier Watanabe na miel de son? Problème ni s'est passé entre bango mbali. Non, problème est passé. Problème est que c'est passé parce que miel de son qui parani marama batute au moni miel de son zali mbora misara. Batu yozo tanga ba kombo nande bango batanga komba miel na TV. Miel de son tanga ne komba batute. Atanga ni komba ba exagéré. Donc albeta la musique na yé azo sala makam na yé donc disque na biso préambule et gobima ba ser miel de son na bino yo donc pour comprendre biso to beti banza dita to bimi si pe na disque té ba comprendre degré à chant
chef de champ de guerre dans Air Banda Otsabou et double revolver. Bana Wingé Maison Mère Bayebi, c'est-à-dire qu'il y a Sakana na papati. Préambule, on a combien de chansons là? Ils en ont 10 chansons, donc on a des génériques. Et on a Kalate, on a Rosa na plateau na Oser Nanga. Pour comprendre moi c'est moi générique en to robina ya onde likampo robinyo mundi ba otobini sabina file pa ye mabe te kotanga batu te to solo la te to pesa exemple wana ba musique ya ba DJ na DJ musique ke musique papa fani nanda ku bazo yo kamake musique ezo beta nzembo ezo beta tozolo ba kilelo ngona ki DJ te ke opesi ba set ba flash disque pa ba na moto ba yo non c'est pas ça bina file na Robinho Mundibu, on est bakay. Non, nga na tanga nga ba kombo ya batu te. Tango bi ba DJ te. Tozo beta musique ya ba DJ te. Nga na lobi biso tozo beta musique ya ba DJ te. Tozo beta musique ya ba DJ te, tozo beta musique inde o ba comprendre côté miel de son qui. C'est que allo téléphone pe ezali ya ba DJ. Non, président Fali Poupa. Mon pépé ba DJ. Président nga maestro Fabou. Donc j'ai sali à passant côté Zali na niveau ya Belgique. Donc président maestro Fabou. Après sa vie, après ça, Makambu, yango monique, les seuls leaders au la génération de BBC Bana, au bas pour pilcer les lots. Donc j'ai sali à passant. Donc préambule. Batouba somba batige coton, bah on comprend préambule. Préambule. Préambule faut se botter en licolo na habité botter en licolo. Na bisa degré champ eza na carte ya na carte ya préambule, ba champ eza na carte ya préambule, na rolo baté po bat ba omona ka ndi na zo flatter. C'est-à-dire ba resomba disque et miel de son. On dirait pe moi succès vraiment exact. Bon na ça succès. À part coronavirus, mutana succès zata. Coronavirus c'est quand le monde entier yende mutasa na makambu. On dirait mieux des gens vraiment à pesa makambu. N'importe qui que non ba te belé ba uta maison mère ba pesa makambu. Mais mieux des gens c'est comme si hein. Yebisanga muto a pesi makambu. Héritier otana ba pesa makambu. Zumona. Ya pesi nani na chani na générique ni. Ba maestro Fabrigas. Kotanga ba président faire rigola te chetani gola. Ya sala déjà ba makamba danger. Donc quand on a une liste on a usage unique donc miel de son ba comprendre venanga les libanais au ebinde to solo la niveau ya californien donc Edo Mufuba les vrais Mumbunda na kati Angola Clovis Kininga la crème du baron donc le président Firmin Matoto Maître Waza le suprême donc on a pesi ba mbote na ngai et pas ya Guy Basket Poto Simaendaku antidote de ba forme ba ebi makamuna zo sola par rapport il y a ba acoustique de ba acoustique bimi ebele to ka ça qui pe président miel de son rora ko ça la biso acoustique à partir de place ça mais to zeli ngo tala yo ki ba acoustique ngo plutôt kende est-ce que o bazo beta on za ba acoustique mo acoustique yango non na ebité so yo ko répondre parce que dans la plateau non na ko tunu ba question ti acoustique ezali tandis que ngala non biso to ba suivi cet temps to ça ba suivi cet été que muninga lamba ki soso biso pe na ndako na biso foto lamba soso po bango ba lamba ki soso ti to lamba pe matembele mo ba kalingi bat makaya bubani to lepe bio c'est-à-dire que acoustique bato ba beta ba acoustique eza ba vina biso ba jibe mpiana na ba al de la Gombe acoustique ya te ke zo beta acoustique na kata palais bato bazate mais oyo kama boko mo ebeti na sima pa ti yango acoustique ti acoustique eza kende to mona ba papa ba beta ba acoustique alata pantalon moko ya bleu ciel donc alati body ya pembe ya kingo v o senti que papa bazo yemba acoustique ba Christian Lema ba telemi mupanzi ba fait na biso pinks ba telemi mupanzi o senti que yango ndezo pesa makambu eza te que on peut utiliser quel mot alors non wana batu o bazo tala biso baza bato mayele ba comprendre bah on comprend. Pourquoi éclaircir biso que non na place ya moi acoustique bo utiliser mot boye. Non, juste ngai na rolobara que biso to za ba suivi cet été. Tozo bimisa préambule ba to ba comprendre préambule. Na tiki ba tuka na poser préambule ba comprendre préambule. Ba landa miel de son na makambo zo sala ba oza décider. Bon, on a décidé de comprendre où il y a Zoua Pembeni à Igwe de la Forêt, il y a encore au Lakissa. Ok, puis c'est ce programme et orchestre, pour moi, il y a vraiment temps et belé. Le programme Nabiso juste tout ça calé, toujours répété toujours na fief, na ndaku et pas il y a président Nabiso miel de son. Donc bah tout ba lingi ba benga biso na numéro Nabiso plus 243 89
71 275 61 89 71 275 61. Donc barozwanga moko le DMC en mouvement na ko partager message pas ya miel de sombre à Misara. Ba dédicace consort voilà tout kabona déjà. Na pesi mbote ka pa Alain Libanais Guy Basket poto simanda ku le président Firmin Matoto en direct. Donc on a pesi mbote pa ya venangai débat au Nil motema et maman Pati Patricia Mambika. Donc ba mbote na yango wana ba isager au soda et miel de son agent de l'ordre autorisé il y a miel de son donc sur tier ngana roya pour to yebani na wenge wana to zaki wana to yebani donc c'est Elton Bondo bébé ya ba chéri ya ba bébé donc bana libanda bana partout numéro na biso contact yango wana o ba robenga biso ba rotala vraiment chaîne kitoko boye donc caméraman na kitoko boye na habité na scène comment Arsenal garçon Gujana ayebi magambo donc c'est à dire que tala des gars ma foot na zobima azokata ngate. Donc na pesi bambote na yo morope donc très gentil. Moi c'est Mwindo, c'est à dire que moi je suis à Boya Hydroquinone. Donc bambote na yo merci vraiment na kei. Na CPL vraiment. OK, merci beaucoup. Na yo peut disposer temps na yo to yamba. Merci vraiment donc c'est à dire que Elton Mbondo soda et miel de son. Merci à tout le monde. Au Radimanza, ma référence télévision. Vous s'abonnez. On se revoit à la prochaine numéro. Merci, bisous, bye. Ma référence est Tivina Embelao. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence TV. Référence ma référence il est ma référence TV. Ma référence TV. Ma référence TV. Kenga malo fe kaongo yao. Kenga malo fe kaongali yanzana tambola samtadeda we. Betty dit t'appelle Ibodo. Ma référence TV. Bana mere. Bangwasi bambangi na munu. Bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana. Obeta kaka ma référence TV. Tala Zwali Sapina oyo. Kaka lisapi oyo mosusu te. Esika omoni. Bakomi. S'abonner. Lisapi oyo kaka. Dobika bongo yo komi mbala moko abonné esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya ba film et kobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV chaîne ya kitoko ba théâtre ya kitoko ba film ya kitoko ba émission ya kitoko ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV référence à ba gag. Ma référence TV te okata bango lomponje. Ma référence TV te esimi bango masasamba. Ma référence TV ekangi masolo te ma référence TV na éviter. Quand tu souhaites obimina ma référence. Quand tu souhaites aujourd'hui mes informations nyoso bagage nyoso ba théâtre nyoso ba film mo bimba na yo be émission ya pake na ma référence TV.